Mutu musu a cause de maladie na ye par exemple. Na mabe o ya salaki l'air mususu abimaki na mwasi ya bato. L'air mususu ayibaki mbongwa bato. L'air mususu afingaki mutu. Mutu wana alakeli ye mabe. Maintenant le quoi tout ça la théâtre il faut que ndekwa théâtre mutapesa ki yo. Neti siko par exemple ngana obela ndeko moka ye otala ngale ba bien Serge azobela parce que ndeko wana yako tala ye. Ça c'est incriminer les autres na likambo o baninga musu ba yebite. Ce qui malade yezuyo la première des choses Luka Munganga. La première des choses encore yebi sanzambe kolo esikani na koya kipo maladie oyo eyelangai kolo sungangai ana comprendre ce kana koya kinzambe limbisanga mawano likolo nanga episa passe to linga ko incriminer ba msusuté donc na lobité ke na boyi ke ndeko wana eza bongo mais na meki un peu ko éclaircir ba situation pona ni kara ba comédien de il faut ba yinana te to lingana na biso ngana ebike to lingana l'action ya mutu binonde vous interprétez toujours dans le mal. Vous l'interprétez dans le mal. Yé a sali loko na pourquoi bobonika pour ni bokolo bate ah asomi peut-être loko wana peut-être et soulagera estomac. Oui, bobonika faut bokanisaka dans les mabé. Pourquoi? Neti loko boyebi asala et sika botinda kanga basi bakanga. Alobaki nini? Esika botinda kanga bakanga déjà. Oh. Voilà, ça raté un fouateur, mon zone qui matin makambo oui. Bakanga déjà. Tu banilo no le besi que bossa ni. Esika botinda kanga basi bakanga. Ah yoka, esika batte ke malembe. To ke mama lembe esika bo. Esika botinda kanga basi bakanga. Tayo basi bakanga. Okino ke basi. Zano, au moins si quoi que na lobby, vous interprétez mal. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Voilà, bonjour et bienvenue dans votre émission Polele, émission et les Kakabongo na Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour de prix Allemagne. Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denise, Fabiano de prix quelque part. Merci à Yolande Dikando, moi si à bien vraiment la Kata Milouz. Merci à Marie-France Mangenza, Balobi, moi si à Ngambe, Bassi à Mbiji, Richi Kapinda, R9, Binone Balider, Bokanga Masolo et Plateau et Dorcas, Bolo Coco. Donc, il faut comprendre les lots, pensez les messages. Quand il y a une information, une nouvelle à madame. Non, tu y plus de théâtre, tu y bon kala, tu remarques musicien, tu remarques homme politique, tu théâtre, tu as ressources bangoté. Non, il faut visiter pasteur patron. Ouais, babé bobé quand pasteur patron, mais comme on est à Serge, n'est vraiment en plein tournage, je suis qu'on va besoin de tourner, côté là, qu'on soulève tout bête à moi, ma solo mouken, ma maman Italie, théâtre. Bonjour, papa. Ouais, bonjour, la princesse Bonnie. Ça va, il pose à madame. Ouais, ça va très bien. On a une bonne mine, on a bien. Monica, papa Serge, tout le monde a eu kala. Vraiment, tu as théâtre, tu as fait mingi. Moi, je demande qui ming pour prendre la théâtre. Moi, on a réalisé sous-té, on musicien, homme politique. Non, le baki non, on a madame, on a essayé la ban à poto, le fond à Kokuta na papa, c'est papa Serge en plein tournage. Bodo ça la film nini. Il y a yo to ya muninga invité. Non, film il y a Bakata invité ngai. Il y a Bakata ni. Oui. Ils ont un titre nini. Ah. Titre na on a ebina mte, je vais demander. Na tout na baninga so les titres nini, mais c'est un bon film, un très bon. Mais papa Serge, bata théâtre, bon on a la mingité par rapport à ba musicien.
Oui, na ndenge ni bino bozaka omoni ti militaire oza na besoin ya émission abengi mutu moko boye ke naza na besoin ya émission nalingi naleka mais bino eza rarement il faut bato bayekoluka bino on dirait bolingaka visibilité te. D'abord tozala déjà visible parce que avec la vitesse de l'internet nous sommes visibles à chaque instant. CDT sur YouTube, nous sommes très visibles chaque jour et à chaque instant. Donc, pour nous, ça peut information, la vie cachée des artistes, c'est pas mauvais. Mais du moins, nous sommes trop concentrés dans le travail. Trop concentrés, de vous dire, parce qu'on tourne presque chaque jour. Même Banapoto, Bayebi, que nous tournons chaque jour. Mais papa Serge Lo toromo mona bino mingi trop bata théâtre trop beaucoup moins internet banzonzing ezara lisusuté on dirait bo bungisa image wana nzonzing comme internet ni dara kenzonzing na ka bo tourner nzonzing to mona ona ba CD ba cassette le les asu bongo on dirait YouTube et ça ça bino bo doit faciliter bino nzonzing kasi yango de comme internet yango comme na YouTube so tel ba film to salaka nous ne sommes pas d'un groupe seulement. Eza basangisi babengi vie de loin babengi Sundiata babengi Bakata babengi Gabriel babengi Dadi babengi Alain babengi Omari babengi tout ce monde là Oyo Yebi y compris Serge boye bosangani bosali botie na YouTube parce que actuellement bande konabiso et bamonaki kitoko mingi te kosomba CD et sepela ki mingi YouTube parce que c'est trop moins cher yango peut-être. Mais mingi on dirait bozara susu a contacter na ba producteur comment na bino moko ba comédien ti yo papa Serge Boy au sali film na yo bengi ba ninga na yo ba ko accompagner ko tchelo moi pour na film ke ninga zara ba producteur ba penza na mbongo na bango a bengi bino ba comédien non yaka boye to sala eza su bongo te. Non, vous savez na liro musala ngwe koma okende ba producteur ba yaka Top Vision aza producteur. Il donne son argent, l'artiste va tourner. Edo Kaungu, Aza producteur, y compris Major, Bissadidi, mon vieux que je salue en passant. Baza Ebele, hein? Alpha Bokole, Yaka. Mais maintenant, Basala Kasusu, DVD, Tende Bande, Kosala Napoto. Aïe, à Salsi Film, aïe, à Tchango sur YouTube. C'est un peu ça. Donc vraiment na bino ba producteur ba yaka na bango ti lelo poto vraiment mona bonite na tournage bonite na tuni on mo pourquoi tuni na film weze nani yobi e bakata producteur a pesi bakata mbongo nde bakata tourner donc producteur oya mota ACP la pesi bakata non producteur a ko ipe ko ya yemoko mais a occupé ko za loin tout bana ko sala ngope kalat Alpha Bokole ya zama poto mais atindi mbongo et pas modéro a commis filmer a tourner na baninga na ye c'est pas un problème Major Bissadidi ya zama poto atindi mbongo ali a commis filmer a tourner na baninga na ye c'est pas un problème yango sala mati lelo yango nous continuons. D'accord, ba difficulté ni niveau rango na période de tournage c'est énorme ils a belé tout ça la sous le soleil tandé to toka tu as ba maquilleur et surtout les que ça ne sont pas ces site à tournage au comme on a filmé bandina kasavo mesuki na bandal filmé bandina lemba mesuki na limité ba site à tournage on en a marre soto y pas na bino chati tozwa parler pour te tourner, yo ndimi mes pères nabino aboyi, mère nabino aboyi. Nous souffrons. Nabasit. Est-ce que si déjà vous s'imposez pas en bakonzi, qu'il y a beaucoup de demande nabino, ba yano labino. Depuis le président honoraire Azalaki Joseph Kabila, si déjà vous s'imposez qui nango, qui a aidé bino vos rapines wa maquilleur nabino, bas on rabino net au monde raba nirgia ko banda film mémoire bandel tout sous ka Karlanda kumoko. Mais bino vos aranango, est-ce que déjà vous s'imposez nango? Qu'on s'imposer, là c'est trop dire. Mais élever la voix pour que Bakonzi ba yoka, tosi toloba. Tosi toloba. D'ailleurs, la fois passée, tu as mémo na cabinet, il y a directeur, il y a directeur à cabinet président. Donc nous attendons que les moments où il y a fungoe la biso et un peu mon thème pour que Makambo kende bien. Coup de chapeau à maman Olive Lembe
oya mekaki malembe kosunga ba artiste dans la mesure du possible. Hein? Bien qu'asunga ki bango nyonso parce que muta ko kaka nyonso te. Mais ba oyo basungama penza et maman azalaki na ba ambition sur les artistes et comédiens. Mais bon, aujourd'hui peut-être et Bazate n'a pouvoir yena papa Kabila, mais nous pensons que maman Denise a qu'à prendre relève et puis tout le monde a ba comédien barozoa et ampleur moussous. Merci beaucoup, Papa Serge. Je crois que vous savez la première partie de l'émission, ou tout dans la deuxième partie, tout est mis en affaire au tali poison et comme entre bino artistes et comédiens. Artistes et comédiens, tout le monde qui papa vit de l'oiseau qui est victime de poison 2 fois. Poison est outaki wapi. Donc bino na bino dirait bozana na bolingoti et on tout le monde ba comédien na biso bozo avancé par rapport à Banirgea. Banirgea le monde Nirgea abimika na film moko lobby à Bali. Abimika na film moko lobby à Salima Rambo belé minene. Mais bino ba comédien na biso ya awundiri bozo évoluer parce que bolingani te bino na bino. Qu'est-ce qui vous dit que poison peut-être son de comment kazu poison ezaka baningane nde ba chelier poison. Maman Yesu kutu mwana nzambe batu balingaka ye mais belé pe bayinaka yet tangu batu bazoganga balobi libérer Barabbas crucifier Jésus. Il y avait ceux là-haut baliaka mapa na désert tanga bimisaka 5000 pains un tanga lesaka 5000 hommes ba opépé baliaka mapa ils ont crié crucifiez-le. Hein? Oui, c'est vrai. Nesika batu baza koswana kobunda koina na ezalaka. Mais c'est pas dit que ceux qui mutazui maladie ezakara ndeko na ye mutapesi e koza pe mutalibanda. Batu alibanda ba inaka biso plus koleka même batu biso ya kati. Je vous dis sincèrement. Pour mutumo katala Serge Barol Serge Ajloratin. Oh pena za mutema mabe Serge penza. Asa tata za on dirait ndoki pena Serge pena. Ngam kono kuta na circuit nanga so na bambie libanga ta omona. Même quand on écoute dans salle yango, hein? Un événement illégal à Paris, Kala, vers les années 1800, bah côté théâtre, la théâtre, mais l'artiste, l'acteur interprétait bien son rôle. Mais spectateurs avant d'agir naban, a Misi Munduki, a bêta artiste sur scène, Mutakufa. Quoi? Il est méchant. Il ne peut pas torturer sa femme comme ça. Hein? Donc, c'est un peu ça. Et papa vit de loin. Ce qui Azala qui empoisonné 2 fois. Et Nzambe Nalola Oya Batelier. Akou maman. Ma prière est que Azong Saye na santé Oya Zaki Nango. Azonga bien. Et c'est mon avis sur Eza Bayininaye. Bayininaye bayoki soni. Gloire soit rendue à Dieu. Zamba kumama oya batelier a commissionné tilelo et puis azo continuer à okene son musika. Merci. Voilà, donc vous comprendrez, il y a Nolina Mituna. Vraiment, vous avez besoin de faire il y a poison oyo et comme entre les comédiens. Et puis, il y a des maladies. Ma maladie surtout na babino batbosala banzonzing na kutana kina dernièrement na Diane au ya sala théâtre alobi azali attaquer na mbas donc bozana na ndire ka attaquer na mbas ka muninga oyo ba travailler na otanga kombo na été puis aboa keli pe mbas zana ebsayo. Oui, c'est vrai. Non tu ebsayo awat et sika batu bazali ko swana ko inana ko bunda pe et sala makanango Bible lobby la malédiction sans cause est nul et sans effet. Quelque part, tu es rappelé au lenge na biso moko ya kotambola. Nazonga ka na Bible. Bible lobby cherchait la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia na batunyonso pe ko petolama soki na yango te mutakomona nzamba zate. Tokomona nzambe na balolenge belé na ba vie na biso physique tokomona nzambe na travail na biso intellectuel soit physique tokomona nzambe na musala na makambo belé tokomona nzambe mais à une seule condition lorsque nous cherchons la paix
et la sanctification avec tous. Mutu à cause de maladie naie par exemple. Na mabe o ya salaki l'air mususu abimaki na mwasi ya batu. L'air mususu ayiba ki mbongwa batu. L'air mususu afinga ki mutu. Mutu wana lakeli ye mabe. Maintenant le quoi tout ça la théâtre il faut que de quoi théâtre mutapesa ki yo. Neti siko par exemple ngana obela ndeko moka ye otala ngale ba bien Serge azobela parce que ndeko wana yako tala ye. Ça c'est incriminer les autres na likambo o baninga musu ba yebite. Ce qui malade yezuyo la première des choses Luka Munganga. La première des choses encore yebisa Nzambe kolo esikani na koya kipo maladie oyo eyelangai kolo sungangai ana comprendre ce qu'on a quoi ki Nzambe limbisanga mawano likolo nanga episa passe to linga ko incriminer ba msusuté donc na lobité que na boyi ke ndeko wana eza bongo mais na meki un peu ko éclaircir ba situation pona ni kara ba comédien de il faut ba yinana te to lingana na biso ngana ebike to lingana na wapi monaki mama Olive abengisa ba tunakinga kati boponaka bilongi ba misusu kute komike président tieyo ceux qui ba payer $300 $100 au longo le pesi poso bolinga na jamais demande na rosala Nzambe kuto akela biso hein soko sali musala e kozwi mbongo asenga biso nini asenga biso dim parce que yem tapesi biso yo zaki ne loko tengana memio yaka soko zui pesa nga 10 minutes où est le mal où est le mal où est le mal donc c'est normal bon na lobi te que ça normal na lobi peut-être que ça anormal mais na pesi yo exemple Nzambe kutu oya pesa kabiso soka pesi yo ofuti dim à combien plus forte raison ngabuto na memi muninga na cop ça makambu mama to tika polémique sur ça ce que Salamaki et si Salamaki c'est déjà passé. Voilà papa Serge rappelez bana poto ba wazolanda yo film nini ebimisa yo OK mokiliye ba pasteur patron za ka nani ezaka major Bisadidi podazaki producteur ne a produire ki film yo ezaki producteur ndazaki nda produire ki film yangwane ebimisa nga kute me tombolanga donc zo makambo kozwa makambu neti makambu nini par exemple donc makambu donc mbongo yapo so totali ma film au exemple ndenge ezalaki je crois que to lukango Shadrach otie la biso ngo batu batala ndenge ozalaki na lelo no komi natali penza libumwe mati quoi c'est une grâce de Dieu eza une grâce de Dieu eza une grâce de Dieu vraiment moi je remercie beaucoup le bon Dieu senga Nzambe merci le barata maman nanga Bizi Mondele maman présidente yaba ya muziki la force tranquille yaba na Londres mutualité wana ai maman na ba Laura maman na ba Christelle maman na maman abana na ye maman ba Georges donc tukumisa Nzambe tango nyonso mawa pepe ngolu Nzambe nde sali ke Serge akoma oya komi lelo sango. Mais papa Serge Batouazo déclarait vraiment trop, tellement trop. Bah comédien na biso pour bosser la humour, pour bosser qui s'abattu. Et comme il a toujours faut bêtiser ça na kadi. Moi ni moko boyer neti o ba fête na bino bo sala ya ba donc to kanisa to zaki dernièrement na to kanisa ba danse bozo bina bien te humour bozo sala il faut toujours bêtiser ça na kadi. Na ebité za bongo pona ni même na baté oui même na ba film tozo mono na kadi nini mona moi si a télémi donc moi est bien te bon non na on dit mangote na on dit mangote na sana bagage belé to sala kawana na mona bêtise. Peut-être bêtise on comprend te ba genre neti na rôle bandeti neti to to mona rabubu ya sala kada ki ba fungola nga face oh là là non parce que au moins excusez pardon nake ba fungolela nga face Facebook est-ce que ba fungolela nga mutu Facebook te ka Facebook
neti eloko aloba wana neti eloko aloba wana de roi sala banini ya bagaga makasa mabe oto mo yina mo si mo zota mo ah papa Serge na ro sala ba excusez pardon papa mo avandi na bar amoni mwana mwasi azoleka landisi ye misu penza boye asali bêtise abengi mo encore ya oh natuni asali bêtise o mais elle déjà bengi encore qui déjà signe ma bête oh zana tanga bengi encore la siti na mabe sinya ya mabe neti nini o era ndeli mo sa zi mo sa tali mo sa pa ya bengi encore zana mauvais signe par rapport à vous interprétez mal l'acte ou l'action ya mutu binonde vous interprétez toujours dans le mal vous l'interprétez dans le mal yé asali eloko na pourquoi bobolika pour ni bokolo bate ah asoni peut-être eloko wana peut-être et soulagera estomac oui bobolika faut bokanisaka dans les mabé pourquoi neti eloko boyebi asala et sika botinda kanga basi bakanga alobaki nini esika botinda kanga bakanga déjà oh wala za terme sur la terme ozo liko ki matam sur makambo oui bakanga déjà te bandila no eloko le besika bosala nini esika botinda kanga basi bakanga yoka esika bateke malembe toke mama lembe esika botinda kanga basi bakanga basi bakanga okino ke basi Zano, au moins si vous interprétez mal l'action ou l'acte de quelqu'un. Alobi bien basi bakanga. Bakanga déjà. Kasi yango tiko yo linge bimanini. Les Congolais que nous sommes, tokanisa toujours makambu na sens mabe. So bato katsaka bia aseka lobi boy, nzoka lobi ne bongote. Bolinga biso moni biso tolinga tolingaka bino tolingaka bandeko na biso baza na poto soki bavandi basepelaka bazotala bazoseka kosekesalaka bien c'est un peu ça donc voilà papa Serge comme dire au chité na kangi na okango kami temps mingité parce que to moni oza na tournage relation ni bozara nango na Rock Bodo c'est mon frère il m'aime je l'aime donc le parce qu'on invite na tournage na pas de problème d'ailleurs ce que Abidjino nabina roya non boya té atambala moko té bon relation ni bozara nango na Xil Pechanga c'est ma sœur déjà bo tournage na film ou 2 ou 3 4 fois conseil ni pour opérer na Xil Pechanga na Sile Bissal auto e bazala ki ba meilleur ami mais le lot moni bon bazala su ba meilleur te ba kabwani qu'est-ce qui vous dit que ba kabwani oh parce que tout le monde na ba mission bazolanda bango Xil azoleka Sile pas zoloka bazoloba siko conseil ni opérer na ba leki o bazali ayi qu'est-ce qui vous dit que ba kabwani ba pour déjà et là roi yo ngo zarana na yeba yo mingi pa ya nani Kombo Ekimi, pasteur de la foi. Oui, pasteur de la foi. Nous sommes de la foi. Les lorsque de la foi, les qui na télévision, le but non. Nous sommes dans Serge. Serge pas les qui. Non, bon, on a la de la foi. Et là, j'aime beaucoup cabonner ici et côté entre binous qu'on conseille. Les gens peuvent créer et le komoko oyeko sala kepe sabango actualité. Deuxièmement, na famille nyonso baswanaka, babundaka et voire même eko arrivé peke baswani bafingani makamama be mais singa famille et bendanaka et katanaka te si seulement si cela est vrai na oyebisa ndeko nanga sila ndeko nanga Ursule bazonga na ba amour ya kalawana esala bango bien kokabwana ekitsaka batu kolingana etombolaka batu sous makasi. Elles sont deux que nous aimons. Merci. Merci beaucoup. Voilà, papa Serge Tokomina Souka, Mbote Nayo, et puis mon message dans la Souka, ceux qui ont la demande, au Lingi au Senga na diaspora, Nyon, Soro Bazolanda Yo, au Talisa Bango, moi, Mouké, ba difficulté, beaucoup de Naranango, Nongo Lobby, aux un mois des monts, comme soit soutenir Yo, n'habitez pas à Nanfélina Nayo, pour tout le monde, la comédien, Mingo Fungoli. Naza membre à ONG Bellard TV, ONG Bellard, to soutenir ba orphelin, ba tout nyonso oyo bazana makasite ya kosala musala, to soutenir bango et soki bazana biloko batinda na Bellard et
ekokoma à destination parce que toujours ça là de sorte que to aider bateau bazana moyen té. Deuxièmement, mon numéro c'est le plus 243 90 donc 90 10 80 470 donc 090 10 80 470. O balinganga ba benganga o ba sepeli na moi maloba muke na lobia wa baba benganga soki pe bo sepeli na ngote bo kanisi te bo reprochenga par rapport ya liloba moko na bimisi oyo indigné bino bo benganga bo reprochenga je suis ouvert mon téléphone yango wana na yambaka ngo ngamoko elekaka na kanala mutute e na ngalo bakaka na lingi bino mingi na lingi bandeko nanga nyonso ya diaspora mingi na pesi bino nyonso mbote ba oyo bazokanisa baya ko investir na mboka boya ba oyo bazokanisa pe baya kotonga ba immeuble na mboka boya hein Dudu Munti boya Noela Lukiesa Fukiao boya totonga mboka ensemble Clemaston et maman na Nolan boya to bongisa mboka ensemble Tina Diampovesa mama poto boya to tonga mboka kana saluer mutu moko na linga mingi Mariette Chumwanga la patronat de l'île ya papouche ndasuka on a ça des sous les belé ah bon tu as topé sa salutation à Nana Takaza Nanou Bisanga la femme de quelqu'un Nanou Bisanga la femme de quelqu'un Judith Kanyonga moninga Nanou Bisanga famille Mwembo Mobimba na Mikili Betty la force tranquille Karine Nenette Jopé bino nyonso famille Mwembo check. Merci beaucoup, Papa Serge. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout ça qui bon, on a pasteur Serge, pasteur patron. Donc rôle bimisa yo et fou. Je crois que boyo qui ba demande, il y a comédien ou bazaranango pe besoin, ba difficulté ba kutanango makamba mon ba période de tournage, ba o et ça mara. Donc bomoni. Merci Mingina Maman Rosette la fleur d'Hambourg depuis Allemagne. Merci à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denise et Fabiano. Merci à Yolande Dikando depuis Milouze. Merci à Mizunda Kamona Poto Tongo. Marie-France Mangenza Balobi Yonde. Maman Mikolo Yonde moi ça mbiji. Donc na lugarabasi ngambe le roi Dorcas Bolokoko kende na Paris na kata Lyon plutôt na France na kata Lyon Eurokuta Marie-France Mangenza wana. Merci à Christian Benabele pasteur Raoul Boukambu depuis Paris. Merci à il y a Willy Moucheni, le code mondial, le véritable numéro 1. Merci à Rishi Kapinda, R9, Yonde, Shadrach, l'homme le plus sérieux du monde, mon caméra. Mon atie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika